And now a word to you personally. If you work for a salary or wages, you have a marvelous opportunity to promote yourself into a higher income and a more responsible position by forming a mastermind alliance with your associate workers, including the management. In my next visit, I will give you further instructions on how to apply the mastermind principle so as to increase your own income and promote yourself to a higher position with the full cooperation of your management. Yes, that is correct. Et sikoyo, liloba moko epai na bino personnellement, soki bo salaka pe bozwaka salaire ezali opportunité moko ya malamu penza pona komitombola bino moko na kozwa mbongo ya likolo pe kokoma na position ya responsabilité ya likolo na kosala alliance ya mastermind to kokonza makanisi na batu ya misala oyo bozali kosala na bango elongo pe kokotisa bakambi na bino. Na visite na ngai oyo ekolanda na kopesa bino quelques instructions po na koyeba ndenge nini basalelaka ba principe ya mastermind to kokamba makanisi pona bokoka kokolisa mbongo na bino bozwaka pe bo mitombola bino moko na position moko ya likolo na koyoka na nyonso ya malamu na bakambi na bino moko. Oui, wana ezali correct. I will show you how to write your own price tag, fix your own wages, establish your own working hours, and give yourself financial independence. But right now, I want you to do 3 things before our next visit. Na kolakisa bino ndenge nini okoki kokoma makambo to etiketi ya prix ya vie na yo moko, ndenge nini kofixe salaire na yo moko, kotia ba air na yo moko ya kosala pe ndenge nini komipesa yo moko bonsomi to independance na makambo etali mbongo. Kasi sikoyo na lingi bosala biloko misatu avant bokutani na biso oyo ekolanda. First, decide definitely where you wish to be and what you wish to be doing during the next 3 years. And second, decide how much money you desire to be making and what you are going to do to earn it. And third, form a mastermind alliance with at least one person in your immediate family and at least one other person among those to whom you are selling your services. Ya liboso, décider sans kodute, esika nini ozokana kokoma pe nini oyo ozokana osalaka pana bambula misatu oyo ezoya. E ya mibale, décider combien olingi ozwaka to osalaka e nini okobanda kosala po ozwa yango. E ya misato, sala alliance to boyokani ya kokonza makanisi na omwe moto moko ya famina yo e na omwe moto moko ya libanda parmi bato oyo botekelaka ba service na bino. By taking these 3 steps, you will have gone a long way toward appropriating the great master key to success. There is no such thing as something for nothing. Everything, including your personal success, has a price that must be paid. And the only price you are requested to pay for the present is the effort necessary to do 3 simple things that I have suggested. Na kolanda ba etape misatu oyo, okokota na nzela molai oyo okozwa fongola monene oyo efongolaka nyonso pona kolonga. Ezali na eloko te oyo ezalaka ofele. Eloko nyonso na kolonga na yo na kati ezalaka na prix oyo esengeli efutama. E prix moko kaka oyo esengeli ofuta sikoyo ezali ba effort oyo ezali nécessaire pona kosala biloko misatu ya simple oyo natalisi bino. Now, before you begin to take the 3 steps I have suggested,
there is one important fact I wish you to remember, and it is this. Control your mental attitude and make yourself friendly and agreeable with everyone with whom you are closely associated if you expect friendly cooperation in return. Indifference cannot create a mastermind alliance for you. A negative mental attitude can bring you nothing but failure. Sikoyo, liboso, bobanda kolanda ba etape yango oyo na yebisaki bino, ezali na eloko moko ya important na kani na yebisa bino eloko yango ezali oyo. Contrôler attitude mentale to ezaleli ya makanisi na yo. Sala ke ozala malamu na bondeko nyonso na moto oyo osangani na ye pembeni. Soki ozozela boyokani na kibondeko nyonso en retour. Kozanga kokipe moninga to indifférence ekoki kosala te o former alliance ya kokamba makanisi pona yo. Attitude mentale négative to komona makambo kaka na ngambo ya mabe ekoki komemela yo eloko te kasi échec. Remember always, you are where you are and what you are because of your mental attitude in which you relate yourself to other people. Remember also, your mental attitude is the one and the only thing over which you have complete control. Success is something which has to be planned, and success is something which has to be earned in advance. Kanisaka tango nyonso ke ozali esika ozali pe oyo ozali pona lolenge ya komona makambo na makanisi na yo oyo o salelaka pona relation na yo na bato mosusu. Kanisaka lisusu ke lolenge ya komona makambo na yo ezali eloko pe eloko moko kaka oyo ozali na contrôle to bokonzi nyonso likolo na yango. Kolonga ezali eloko moko oyo esengeli ezala planifié. Succès to kolonga ezali eloko moko oyo esengeli ko gagner yango liboso obanda ou à l'avance. True, there is such a thing as luck, but just remember that luck is something you can create for yourself if you know the rules and follow them just as I give them to you. Remember, too, that success in the higher brackets of achievement is something that can be had only by taking others along with you. Oui, ezali na eloko to bengi chance, kasi yeba ke chance ezali eloko oyo yo moko okoki ko créer soki oyebi mibeko pe olandi yango juste ndenge na pesi bino yango. Ya mibale, yeba ke kolonga ya makasi ezali eloko oyo koki kokisa kaka soki ozwi bato mosusu elongo na yo. And the best definition of success, which I know, is this. Success is the knowledge with which to get whatever you want from life without violating the rights of others and by helping others to acquire it. Et définition ya solo ya kolonga oyo na yebi ezali oyo. Kolonga ezali mayele to connaissance oyo na kozala na yango okoki kozwa oyo nyonso olingi kozwa na vie na yo sans kovioler ba droit ya bato mosusu pe koede bato yango pe bazwa yango. There is a known formula for the attainment of success, and it is as definite and certain as are the rules of mathematics or the principles of science. My purpose in these visits is to bring you that formula in simple terms that you can understand and apply. But I can never give you that for which you are not ready. Eza na formule moko eyebani pona moto akokisa kolonga pe ezali ya kolimbolama pe ya solo penza ndenge mibeko ya mathématique
pe mibeko ya science ezali. Objectif nanga na ba visite oyo ezali ya komemela bino formule yango na maloba ya pete oyo bokoki ko comprendre pe ko salela, kasi jamais na koki ko pesa bino eloko oyo bozali pre ya kozwa te. If you are ready to advance into the higher brackets of success, you will recognize this fact by your willingness to follow the simple instructions I shall give you as we go along. This thing called success is a very profound and interesting thing because the line of demarcation between success and failure is so slight that it is often hard to tell where one ends and the other begins. Soki bozali pre ya kopusana na position ya likolo penza ya kolonga, boko reconnaître eloko oyo na volonté na bino moko ya kolanda ba simple instruction na kopesa bino ndenge tozali kokende longo. Eloko oyo babengi kolonga ezali mozindo penza pe ezali intéressant parce que mondelo ya bokeseni ya kolonga na kokweya to ko échouer ezali moke makasi na point que ezali pasi mingi ya koloba esika nini moko esuki pe esika nini mosusu ebandi. For example, in my association with the late Henry Ford, I recognize that he had thousands of people working for him who had much more education than he, more magnetic personalities, more ability to make friends, and a much better chance of succeeding than Mr. Ford had when he was working for wages. But Mr. Ford had one simple quality the others who worked for him did not possess. Par exemple, na lisanga na ngai na mowei Henry Ford, nazo reconnaître que ezalaki na ba milieu de personnes oyo bazalaki kosala po na ye, oyo batangaki mingi koleka ye, oyo bazalaki na makasi ya kobenda bato koleka ye, pe bazalaki na kapasite ya kozwa baninga ebele pe bazalaki na chance ya kolonga koleka ye tango bazalaki kozwa salaire epai na ye. Kasi Monsieur Ford azalaki na simple qualité moko oyo batu oyo bazalaki kosala epai na ye bazalaki na yango te. The same quality I will clearly describe for you in my future visits with you. Meanwhile, I would be interested in knowing if you can describe this one simple quality Henry Ford possessed, which made him the greatest industrialist this nation has ever produced. In my next visit, I will give you a definite clue as to the success quality which helped Henry Ford spread his influence throughout the world and make himself richer than Croesus, despite the fact that he had only a meager common school education. Nde na kolimbola bino clairement na visite na ngai oyo ekoya. Dans l'entretemps, na koluka na yeba soki bokoki ko décrire to kolimbola qualité ya simple oyo Henry Ford azalaki na yango, oyo esalaki ke akoma moto ya monene koleka bato nyonso na domaine ya industrie oyo mboka na biso eproduisaki. Visite na ngai oyo ekolanda na kopesa bino piste moko ya solo penza ndeti qualité ya kolonga oyo edaki Henry Ford apanza influence na ye mokili mobimba oyo esalaki akoma plus riche koleka Chris atako azalaki kaka ya kotanga kelasi normal ya moke. Until then, please be of good cheer, will you? And just remember that your only real limitation is the one you accept and set up in your own mind. Na tango oyo, s'il vous plaît, bozala na humeur malamu, na tongonga malamu, kasi boyeba ke limite toko suka na yo ya solo, ezali kaka oyo yo moko ondimi pe otie na makanisi na yo.